At the Honourable Fraternity of Ancient Freemasons, dear Lazaza Nikela is about to pass on to another rank in the society, called the second degree. Eu estou me sentindo muito feliz. Eu me sinto confiante. Estou contente e não estou nervosa. Eu estou feliz. Lazaza Nikela é o nome que você vê aí no vídeo, mas nós conhecemos a senhora como a titia, a Dona Antônia, que agora faz parte dessa cerimônia que você consegue ver no vídeo, extraído de um repórter especial, exclusivo para a BBC, que tiveram acesso, que muitos não têm, de verem rituais da maçonaria. E foi como nós descobrimos que a titia, afinal de contas, é segundo grau da Freemason. Já me lembro mesmo naquela altura aí a titia até conversas assim muito esquisitas. Mas para muitos, nós não sabemos o que é que se faz lá dentro, porque até as câmaras não foram cedidas acesso aos tais rituais, mas simplesmente acesso à cerimônia. Família, não sei se isso eu posso associar como algo satânico, mas se você conhece muito bem a história da maçonaria, podes deixar no comentário. Mas hoje, simplesmente, nada mais e nada menos, vos apresentei a Dona Antônia, a Dona Nkela, Lazaza Nkela, que é a primeira angolana Freemason. Programa Kasumuna, what it do, what it does, best, Mati. Aonde te preparaste primeiro para seres uma maçom? No meu coração, num lugar conveniente. Despojado de todo o dinheiro e objetos de valor. Meu braço direito, peito e joelho esquerdo descobertos. Esta sociedade secreta, muitas vezes associada à corrupção e favoritismo, por ser tão secreta, cria-nos várias imaginações. Mas a cadeia televisiva da BBC teve um acesso que nem todos têm. Eles conseguiram entrar e filmaram a cerimônia. E durante este documentário, que se focava na mulher maçom, nos deparamos com a senhora Dia Lazaza Nkela, a.k.a. Titia ou Mana Antônia, muito conhecida pela comunidade angolana em Londres. Em 2005, eu fui convidado a uma festa em Chelmsford, num dos bairros de Londres, e foi aí onde conheci a senhora Antônia, que a tratávamos como titia. Naquela altura tinha um filho de 17 anos e a sua filha com 14 anos naquela altura. Frequentávamos a casa da titia pelo que ela oferecia, claro, né, a boa comida e a boa convivência. A titia para mim sempre foi esquisita, estranha, com crenças que realmente eu nunca pude entender. Mas nunca nos fez mal. Sempre foi alguém que tratou as suas visitas e amigos da melhor maneira. Os anos se foram, cada um cuidou das suas vidas. Uns dias atrás, um amigo meu, que também frequentava a casa da titia, me enviou esse vídeo onde a titia, com o nome de Dia Lazaza Nkela, fazia parte de uma cerimônia para chegar ao segundo degrau maçom. Me caiu como surpresa esta notícia. Então eu decidi trazer ao povo angolano esta história que pela primeira vez podemos revelar e conhecer a angolana maçom. A maçonaria não é algo para ficar super feliz. Christine Chapman, grande mestre maçom da honrosa fraternidade antiga, disse que em 40 anos ela é membro da seita e nunca recebeu favores de ninguém e nunca favoreceu ninguém, que isso são apenas histórias. Mas que há algum tempo alegações associam a sociedade com corrupção da polícia inglesa. E surgiu como surpresa. Na pesi bandeko nyonso tu mbote mingi, na pesi na ba famille nyonso tu balingaka émission to sur avec Mabia Star yesu na poka lelo na pe bino bonjour place bozali ba bonsoir place bozali. Merci beaucoup bandeko nanga o pesa ba remarque la saol ba mpe mba ba malembe na komi ko sala effort ya ko sala émission na ba mpe malembe pas bo comprendre nga malamu bandeko nanga bomoni na image oyo to tala wana monsi moko ya mutu mwindu azana kati ya ba mindele monsi wana azali
ekolo na ye azali angolaise azali ndeko na biso bakwa angola to bien bakwa angola azali mais aza mwana ya Angola tozomona ndeko na biso wana na kati ya bamindelo na ebele bandeko na nga ezali ndeko na biso akoti na misala mabe nde tolobi kaka ke Londres eza koyinda Londres bandoki nyonso to bazobima na poisa yango tobandi lisolo na biso tobandi siko to bana kododa na siko to bana siko lisolo na biso bien bandeko na nga soki tomoni bandeko na nga lisolo lelo ka ndenge bolandwa na image wana nazopesa conseil na bandeko na biso oyo tomoni oyo eza conséquence ya vie oyo eza conséquence ya vie tozomona pamba te tozomona bandeko na biso ebele bazotambola mingi ya kobanga nzambe te puis bazotambola mingi selon posala bango ndenge etindi bango puis bazotambola mingi selon rythme ya mokili oyo nde tolandi image bandeko na bo tomona wana ezolakisa biso ndenge nini biso bata mokili tozangi patience na vie soki bakolo baloba soso amelaka eloko ekoki na mongongo na ye kasi biso bata lelo tongi tozela ta ya nzambe te tongi tozala na esengo na oyo toza nango te pamba te Bible etalisi biso boye mutu sepela na oyo oza nango na asi na oloba eloko yo ningo sepela na oyo oza nango te misu na yo ezotalaka na oyo ya moninga oyebi oyo moninga na yo ndenge azwelaki eloko na ye te oyebi te ndeko na nga oyebi te ke ndeko wana aza na eloko mutuka bie ndako oyebi te ke sacrifice nini ndeko asalaki mpo akoma na vie oyo oyebi te oyo nyonso toza conséquence ya bilanda-landa oyo tomoni ndeko na biso ya mwasi tomoni na kati ya bamindele baosala baceremonie nyonso toza vie ya mbangu-mbangu ya kolanda-landa ya kobilula-lula oningi ozala kaka na oyo la star aza nango yo mpo olingi ozala nango oningi olula kaka vie ya bato nga mpe ifo nazala lokola kingani nga mpe ifo nazala lokola songolo soki eza nzela musala sala musala na yo osomba eloko wana me soki ozala makoki ya kokoma na niveau wana te ndeko na nga ntango ozolula biloko ya bato ekomemo na nzela tomoni ndeko na biso ya mwasi aza na kati ya nakobenga banani bata science occulte ne bomoni ya baosala cérémonie aza akoti na kati ya bato wana dakoyi mutu ya science occulte ndeko na nga ya mwasi mobali ozolanda la star na poka lelo mpo na nini biso bato tolingi tozala na esengo oyo toza nango te biso bato tolingi vie ya mbangu-mbangu mingi yo moto ozotala ngai ozolanda émission toso avec la star olingi vie ya mbangu-mbangu trop vie ya mbangu-mbangu bandeko na ngai ekomemo na nzela okokota na bascience occulte okokota na baformature okokota na banzela moko ya mabe en plus te ozokota banzela wana yo moko omikei yo moko conséquence na bandeko na nga ekozwa bato ebele surtout oyo bayebi nzambe te ekozwa bato ebele yo bandeko na nga na yo toloba awa conséquence na ngo ekozwa bato ebele na sens nini ke ekozwa bantourage na yo yo moto oza wana misala na yo kolula-lula omoni moninga aza na mutuka ya bien
yo pe olingi pe okoma lokola mutu, yo pe olingi pe osoma mutuka lokola ndeko wana. Mais oyebi te ke effort nini ndeko mwasi be ndeko mobali asalaki pote asomba eloko wana pe pote atelemisa ndako wana. Mingi toyebaka te mbala moko okomi ke ndeko na nga lakisanga tiyo wana ozwi mbongo wapi. Tellement que oza associé na mutu mabe ndeko na nga akonisio na misala mabe. Akotalisa yo omoni tika comme nazabo nazala mutuka nazabo ekosala ngo kutu eloko moko te ezakisa bamindele tokoboma bato te eza noka basacrifice tosalaka tokota na nzela wana. Ndeko na nga okolinga okota na nzela wana. En plus biso bato tambola na bandaka bato pamba misala biso kolia na bandaka bato. Ndako okeno kolia ma sœur na nga mon frère na nga oyebi te ndako ndeno zo okeno kokota. Bandako ebele na poto a bato ase ebele akobeba. Surtout biso na Londres eza akoyinda. Bandako ebele bato bandeko na nga eza akobeba bato ebele baza bato ya formateur bato ebele baza bato ba Saint Socrate. Yusko misano okelaka bandaka bato otalaka télévision muninga ta somi télévision eza lokola mai. Tala mutuka ne mikolo o eza 2019. Oyebi bozuna ete ndeko na nga la star utolo bake tokanga mutema soki okosoma mutuka na mbongo na yo kumisa nzambe soki ozala ngo te ndeko na nga tolanda vie ya mbangu te ekosukela biso ne ndeko ya mwasi oyo imagine ebimi na poisa ntango baboko pote baserema na bango wana ndeko na nga ngana oyo tozalaki te me nzambe alinga te biso eloko moko ya komite so bako angola eloko nyonso tosalaka na molili suka nango ebimaka na poisa. Tala ndeko na biso image ndenge bimi ayeba iteke Londres koyeba ke seng na biso wana akoma mutu ba Saint Socrate. Ndeko na to tambola ko banga nzambe. To tika ba million la peso bebisa biso. Yo mutu molinga ba staff. Ba staff na onde ba mutu ka bazala ngo. Ba staff no banda ko bazala ngo ndeko na nga oyebi suksi ya mbongo na bango te. Siko soki okangami na mutu wana alingi ba via makasi makani ba via lix mingi vion pa lix mingi alingi ndeko na nga eza na effort personnel na ete eza na effort moko te ke bia ke na rakayu tongo ne baninga so babimaka eza ke akota na ye na bondoki ya mundele bandeko na nga eza passe pena mawa bandeko boninga ko lula omoni mutu alati eloko luli omoni mutu na mutuka oluli otuniye ozoki mbongo wapi mutu wana akonise yo akokotisa yo na nzela mabe ndeko na tozela motema akokita la star alobi boye na poka lelo ko na toloba sepela na oza nango vi ya mutu bakenda ngo mbangu te lelo eza ye asoyo mutuka lobi ekozala na yo makasi ka ya kayu makasi ka na ekonomi ndeko na nga okosoma mutuka ya malamu tolandaka te tala ndeko a mwasi tina niveau akomi wana eningelo bake akokaki te kozala na view azala ngo view oyo nzambe azomema ye ya monaki okola retard aninga pele na komite na biso bako angola bato bamona na mutuka bien bato bamona ye vrai chéri bato bamona ke ta mwasi ashendaka bo nyonso te bandeko na nga eza vanité nyonso te bandeko na nga ekomeme nulle part ekomeme na lufelu. Merci beaucoup bandeko na nga ezalaki ndeko na mino la star oyo na toloba makambo oyo babengi nga na loba yango eza na ndeko na biso nde ya mboka na biso bangola na mboka na biso aza from Angola yango moni na leki na lobela yo na bindeko na nga partager na muninga na oyo aningi kolula partager image oyo na ndeko na yo aningi komona muninga na kaka malonga te fala tunaka ozwi mbongo wapi lakisanga sikozu kote nini nga pena keno kosomba bandeko na nga bola na image wana bien. Merci beaucoup na bandeko ebele bazo soutenir Mabia Star TV bo s'abonner massivement toza na besoin soutien na bino toza besoin ba sponsor oya kolinga ke Mabia image comme ya bien oya kolinga ke Mabia sala ka émission ya bien ndeko na nga o contacter toujours na numéro de téléphone na ngeza wana 0044 74 044 86 60 toza besoin soutien na bino tozo luka ba sponsor o ba koki ko soutenir chaîne ya Mabia Star po yekene liboso. Merci beaucoup na ba famille na nga o bolandi image o bo sang sate ya ko partager ngo ya ko kebisa ndeko moko to ti kolanda vie ya mbangu to landa ndenge nzambe azosunga biso ndenge pe tozo ko tambola ko banga nzambe toujours to kene liboso pamba te bible biete o nyonso to bateleli ya kokisa masoni te ndeko na nga keke so lelo zo tambola makolo
soki otaleli nzambe na kaye ozobeta okosoma mutuka okolata bien ndako ne ezala propre mais tolinga te tolanda bandeko na biso baokende osema bakisi ndeko na biso oyo ya mwasi aza ndeko na biso congolais aza ndeko na biso angolaise tala vi ne ndenge suki jeune fille mais ake okota na nzela wana ko basacrifice akosala yo oyeba te oza camarade mo azoutilize mosu bachance na yo yo oyeba te ta mosu oya na ndako na ye azodomine bino na bakisi na ye pakisa mundele ezalaka bongo biso tokoyeba te yo ningala bandako ya bato kolialia parci par là oza na charisme te kotambolaka tambola bekiri oza na charisme te nyonso to wana eza mawa mpe pasi bandeko na nga nakomi na suka po partager image oyo kindoki ekomi ebele na poto kokamwa moto ayaki ne bien na poto moto abotama na ye bien mais kaka na kimikolo boye akoki kozala ndenge nzambe azomeme te alingi apela moto tala vi ya ndeko mwasi na kati ya bamindele na kati ya bakora bamindele ye mpe azopratike makambo na ye azosala makambo ya bosoto azosala makambo ya kindoki azoprete serment na miso ya nzambe te me na miso ya bandoki na bango na miso ya bandeko nango bazosala bakisi wana bandeko totama kobanga nzambe tolanda vi ya mbangu te soki te tokosuka koya ndeko na biso oyo akoti na bascience occulte. Merci beaucoup ndeko na nga bopanda image oyo massivement bosabone mpe na chaîne Mabia Star TV toza wana mpona masolo na bino aza lisolo kosangisa te obengi toujours la star opesanga lisolo toloba po te ya kosunga komite biso bakwa angola te na bakomite biso bakwa angola noyo babiso bangolais na bangolais biso bangolaise na bakongolais yango tobenga bakwa angola ta ndeko na biso aza from Angola na yo kobeta lisolo ne pamba te toza biso nyonso bato moko. Merci beaucoup famille, vous avez toujours branché na chaîne Mabia Star TV makamabia ezali bye bye.